Kaka na cadre ya ba chaîne de prière o eza koleka bongo na mangembo bet peret ba témoignage ya tikotak eza koleka kuna kasi bolanda mama oyo autaki na États-Unis ye a témoigné lo lenge nini mwana na ye asili kobika na malade oyo ya moto na prière oyo tikoleka bolanda na kumisi nzambe na yo na pesi pende konanga mama Brigitte mbote mutalaksinge sikoyo. Donc, nayaki vraiment awa moi nezalaki désespéré. Moi na mutu ezovimba bakomi kobete batonga na mutu solution ezalaki te. Aza na États-Unis na Phoenix Arizona. Ay bengi nga mama na zone hôpital balobi bazopérer mutu. Na bengi Brigitte tala likambo ekomeli biso ya mwana. Brigitte obi Solange kolela te toke prière. Na ye awa to prier na lakisi mama Blondie. Wana kuna ba docteur balobi lokola mama no boyi ba opérer bobima ukende kokufa na ndako Brigitte ayebisinga te Solange mwana okufa te aobika toye awa tofandaki libanda place na kati esilaki to prier to siso prier Brigitte ayebisinga kota mona mama Blandine na prier pour na mwana l'air bapesi mama Blandine téléphone amati ko mata mama Blandine amati abondeli les mêmes nuits na mwana lali ayebsinga bengi après prière ayebsinga mama mukie mais mutu ezosanga ka pasina lala ngalobi to uti déjà prière na yebi nzamba ko sala e ko sala na butu wana lali na benga po biso na bango to ane kara 8h na bengi ekuna butu ayebsinga nazo ke loko mo ezotambola ngai ngana lobi te lokola bato fina na ba mai ezobima mingi yango na ndezo bima na tongo na ngala mukabo ya lobi et l'eau donc et ça les mène à sando te bimi lokola kusu bakende hôpital basa l'opération docteur alobi ba moni sous ce loko opéré te abiki